notre genre en bête un stade de martyr. Et puis quand les mêmes frères, on se produit sous invité la Côte d'Ivoire, na Femia. Message il faut lancer na ba golo pe ba golos no so ba landa bino. Tolobi boye. Bautu boya. Leader na biso. Frère Gola. Jésus le Nias. Mister Lovalova. Tela. Bawo to batoni site. Biso. Si le fleuve batu botonda. Omoni le jour ngo. Moto sala leader na ngai. Sécurité. Ezanga. O senti ba paquet. Ba paquet ko. Leader. Aussi sécurité solo. Tamu pende. Omon. So yon awa na bazoi. Oui. Tout le gars artiste ngambé. Ozomona. Stade des Martyrs. Ah Ferregola bête na stade des Martyrs, na stade de Tonne Bukana. Et ça la plaque craqué. Biso tozala wana, biso ba gola tozala wana. On fait Ferregola ton stade te bosan. Ferregola ko tondisa. Ah tondisa. Oh, oya boya ndeza ba mboa yo wana ba sala ka ba ki fanatisme, comprendre? Bona na ye Ferregola akolia bango nyonso ya mike wana. Donc bazala les stade de Martyr Goleka pepele. Mais apparemment bon c'est la Ferregola et mon azama ligne côté promotion. Il a pas gola boza kole maboza kolala ba waria vraiment côté promotion à stade de Gola toza toujours même moral pour Ferregola za nominé na festival no Femia ezali tomona esika papa wemba kufaka na Côte d'Ivoire ba salfone ba organiser ngo automatique système donc Ferregola se produit kuna obeta kuna sentiment na ezani mais nenga na sentiment na liboso neto na to beta concert na stade on comprend biso ya le 24 to bomate on comprend baza temi ba ta ba ko bomate ba wana ba bomeba mais beta ba concert ne bomisa bato biso to bomate mais to seku sa bato ne na ndule MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata Vraiment bon s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non qu'on voit tanta sur la bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Coucou, bambote na bino nyonso o bolingaka chaîne MJ Télévision, bambote na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati, bambote na bino nyonso o bolandaka émission na biso analyse populaire alelo to sala ngona kapela pona ko pesa bino ba actualité ya ba artiste musicien na bino pourquoi pas ko pesa bino ba actualité ya masolo nyonso o ezali koleka na mboka na biso Congo. Sans plus tarder avant de côté vraiment la likambo etali analyse na biso lelo to souffler dans sport na biso à MJ Télévision pour sepelisa moko la première dame d'Orléans maman Mami Wanja motema ya papa Misha Olivier Loango toleka MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà quand on a annoncé que l'émission de l'analyse populaire la biso lelo tozo betango na Capella eza na kati ya quartier babengi Yolo Dallas quartier ba vie la biso Evoloko quartier la vie la biso a papa maître Gims comme on est à Juna Janana quartier ba Tonton Lai quartier ba Shula Evoloko quartier ba Nushka Lukoki quartier Natimu Kendilelo vraiment MJ Télévision émission analyse populaire pour betango na kati ya Capella donc elle dit vraiment information à moko actualité moko o eza makambo ya artiste musicien Ferregola Jésus de nuance le padre je crois dire bande comment comprendre biso so boyo kamo makelele
toza na kapela makelele ya makasi côté boye na RN musique ezobeta ok kuna ngambu musique otabwe bato ba moto bazoleka ba pousser de ba pousser kuna ba oswala côté kuna ba obunda donc kapela ya kanango ne boye ambiance kapela ya rabo makelele kuna pe ya mo grand temps ezoya do makelele na makelele donc mama mi wanja comprendre kapela ezala non kabo donc nde abaki artiste musicien Ferregola Jésus de Nuance de Padre. Je crois que nous sommes au Lingaka, Gauloise, Gladiateur, artiste à Bilo, on se produit le 24 juin dans le stade des Martyrs. Ferregola, artiste, Aïe bien, avec la musique, bien, mais Ferregola, ça humilié. Comment comparer toujours quand on a fallu? On fallu tout à ça qui boy, fallu ma bengi ça qui a nominé la Nini boy, na festival boy, fallu ça qui nominé na award boy. L'Europe est remis tout, il y a Ferregola, nous avons accueilli Ferregola Mawa, nous avons qualifié Ferregola dans le moment de Tozoba, a nominé la FEMIA 2023 au Côte d'Ivoire. Ferre a nominé dans l'artiste congolais, Bazar a mis balai, a Salfo, coup de chapeau. A Salfo, Kaliska, Ferregola na Alèche. Donc, ma Gola, Boza de Haos, c'est pas n'importe Gola, Moraza à côté. À côté, c'est par rapport à Ferregola, a nominé la FEMIA. Papa a vu son Gola en Poussana. Ah, non, c'est un micro là, papa Zali, papa. Oui, bonjour. Bonjour, Nekonanga. Tabandeko baolanda okuna na poto Ferregola azali nominé na FEMIA festival a munene ezaka oya na Abidjan to mona papa biso atika biso papa Wemba e pa betaka kuna lelo pe boye ekomi tour ya Ferregola. Sentiment ni ozala ngona ninge Ferregola aza nominé na festival wana. Rai nazo sepela makasi na oyo Ferregola azo sala na abeta muziki. Ferregola abeta banzembo bien. Abeta banzembo abuzo bate abeta muziki ezolanda ka muziki ezo ke muziki muto azo beta muziki yangwana. Yango nazo sepela na Ferregola tozo apuyeye. Ngana zalaka wewa tunakona krebisa na baninga na ngayo saba wewa to apuye Ferregola. Ah oui, papa Lobini, Aza na ewewa, mais Aza ko soutenir musique ya Ferregola. Mais à part FEMIA au Côte d'Ivoire et Kobeta Makalate dans quelques jours, Ferregola peut se produire dans le stade de Martyrs le 24 juin. Mais ça, nous avons lancé na ba Gaulois au Bazolanda parce que Batebele Bazolanda Ferregola en Kane ko tondi sa stade Ferregola Aza incapable. Il y a ça plein dans le stade de Martyrs. Lobini ni papa. Oh batondi se baleki faire te na musique o faire abetaka l'équité faire abeta la musique kitoko ekoleka te faire pe akotondisa tozo apuye ya kotondisa pe faire atondisa stade papa ba dédicace na bato nyonso balingaka yo na ba nazo sepelaka na mama na nga mwambu ya makaseka nani bandeko na nga mwasi na ngai Deborah bandeko na nga nyonso napesi bango kambote Zamba suwa kaka, faire ça la musique to sepela, to roya kaka, to rotondi sapé, to robuka. Merci beaucoup papa a dit faire un bouca stade. Dans l'analyse populaire, to zapela bande la biso ba sapé. Ba le ben moi Ferregola le 24 juin en bête un stade de Martyrs et puis quand les mêmes Ferrana on se produit sous na invité la Côte d'Ivoire na FEMIA, message beaucoup lancé na ba Gola pe ba Gauloise no so ba landa bino. To le biboye. Bato bazoboya leader na biso Ferregola Jésus le Nias Mister Lovalova tala bawo kutu batondi site biso si le fleuve bato botonda omoni le jour ngo moto asala leader na ngai sécurité ezanga o senti ba paquet ko leader o sécurité solo tamu pende omoni so yon awa na bazoi tuna kaka artiste ngambe ozomona nzambe pambola yo sala lisusu succès tene poto bongo lisusu amultiplie lisusu bapoto na yo mama sobo poto akesuti ata bandundu ata bandundu ke bandundu keki kwiti sunga bato ozanga
bonga le vie ça bongi bosa la famille tosa le loko pour le leader na biso tosa le loko pour le leader na biso mule bete besa na pour na biso etalo belote mule bete besa makatse na biso etalo belote mule bete ko sakaba to muso mbule romele omona po mbula bojipe wala kaka na match wala comme chama gouvernement mais ba bi faire encore ça plan fallait ça quitter wala lobi ba tout de bazolo baba warrior bazolo baba tube ba olo baba bi faire ko kané stade de faire ça moi na par rapport à Fali c'est que oh le belo wala boyo bisebo sécurité ya faire lobi oh ya boyi ni na azamu daliboma mutu ne yoza la te faire gola ah Jumano, la vie de Gabo, on m'a dit le gars de l'aéro, il y a un oeil. Mais salut, il y a comme une caille d'anniversaire, comme une salle, quand tu es voilà, très chers internautes, dans tous un capel, dans le nom ambiance analyse populaire, ils ont vraiment boé, dans le gladiateur, le golo, le sengo, pour la faire rigola, Aza nominé la Femia. Femia n'importe quel artiste à bêta, tout le monde a papa, bêta, bakofero nde bazaka nominé turo eza siko tour ya artiste faire rigola ba warrior moko ya nanwa golo yo yakolo bapoto ozape impression ba warrior. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo la héritier gaulois. Sentiment nous a ngona ne faire rigola aza nominé na Femia na Côte d'Ivoire. Oh neza na donc sentiment on azana ngo eza tellement makasi faire rigola za artiste moi mné na pesa valeur la kata mboka na biso wale ki gola za tela mukilo na RDC azana été oba mbwa yo bazabana batika la kokala ka baniasa gola te. Le 24 juin, vous avez un concert, l'événement, vous avez un stade de martyrs. Mais apparemment, c'est comme si Bilo, Gaulois, patron, la Bilo fait rigola. Bon, sa promotion, malheureusement, pour un concert, donc, on est à une minute, on va comme le doute, on va se poser la question, est-ce que le concert, est-ce que faire rigola, un stade de martyrs? Ah, faire rigola, un stade de martyrs, un stade de tonne, boukana, et ils ont la plaque craquée. Biso tozala wana biso bagola tozala wana on fait rigola tonsi stade te bosani fait rigola ko tondisa oh oya boya ndeza bambo yo wana ba sala ka ba ki fanatisme comprendre fait rigola tondisa bon dans le lot ezala bagola na mo pe ko mo sa zali pa ko kusa na donc rigola tondisa oya boya ngo asali mokili na ye comprendre oya boya ngo asali mokili na ye fait rigola tondisa le 24 décembre et le 24 juin avec un stade de martyrs et puis quand les mêmes faire wana zape nominé na Côte d'Ivoire na festival à munene ba ben si faire rigola ke ko beta sentiment bino ba golo ezani ngasko ya bona golo ate ngana golo ate ngana wa ya banina fait rigola atondisa ba wana te rigola atondisa toza sûr na si atondisa ngote mais on dit que faire rigola ema bien ah Emba eza sisete fali emba ka fe pa emba ka me fe bola atomisa matite fala ebo emba c'est dans la ya donc tozana tipe ya faire rigola aza nominé na Femia festival de la Côte d'Ivoire et pour la première fois pour la faire rigola à part on appelle le 24 juin au faire rigola au bêta stade de martyrs mais éviter ce message ni au lancer ouais merci na mon père sur la nanga tel artiste bani mais faire avec chanteur fali pas chanteur mais na faire la professionnel fait ngai wa ya bani ngana wa ya mais faire ko consani auto sani ni libula na ti wana ni ça stade auto sani apa ça ka fait na fali ba bi faire à l'équipe fali na ke na ko yemba bo est-ce c'était ayemba na ema à l'équipe fait na fali te est-ce c'était fait na fali am succès hein wana wa ya bani toujours à l'attaque bani yo à la balle bani toujours hein toujours makambani yo ni tika fali
Falia libanga toujours. Bonanga Falia libanga oyo banini tabo ni sena yo. Falia libanga banini toujours. Merci beaucoup donc chers internautes pour comprendre Tozana Kapela Tozo par rapport à nomination à faire égale à un festival ya Femia donc coup de chapeau à l'artiste parce que même ça maté faire égale ça a toujours critiqué ça a toujours humilié na ba fan ya artiste émission mususu ba ke faire égale ba ben ça que la festival cette fois-ci à Salfon à Côte d'Ivoire a kaisi faire égale a bengi c'est pour ake ko beta na Femia je crois faire égale ça y est mon côté parmi ba artistes congolais bazana à l'èche donc bangonde vraiment bako agrémenter soirée wana na Femia tosuka wana faire égale a ko se produire sur le 24 juin na stade de Martin de Tozozwa ba point de vue à moko na moko je crois ba golo bazoloba ba warrior pe bazoloba ba warrior msupe baza pe bazo encourager faire égale donc papa palinga ba par rapport à faire égale papa Ferregola azamwana afana na nkoi stade martyr ekolobela biso logo moko te akopanza yango ndenge tata na ye apanza yango mutawoya na loyenge na stade martyr azate baosala bacomparaison ya bastade martyr ya tata ya fere eleki ya bango nyonso tu bango mo bakota na ba YouTube bazotala na gauche droite tozomona yango ya de la forêt elie ya bango epi pe mwana na ye Ferregola akolia bango nyonso tu ya mike wana donc bazala l'aise stade de martyr ekoleka pepele mais apparemment bosala Ferregola et mon azama ligne côté promotion il on peut ba golo boza kolala ba warrior vraiment côté promotion à stade ozaki na bagolo toza toujours même moral pour wana la Jésus toza apona ofira tu ye eza ndenge na ye azalaka toujours humble boyoka yango yazali mutu moko afingaka te alekaka na batv te asambusa bato te donc azalaka toujours même moral donc botika Jésus ndule na ye ekoleka kitoko iya fanda na tata na ye babeta baple kutushe bango eza yango ya kolobela kutu mbanga pasi oyebi. Merci beaucoup papa tozo pe ndeko impression na yo par rapport ya ndenge Ferregola za nominé na Femia et puis par rapport ya le 24 juin ezali concert ya Ferregola na stade de Martyr bango nyonso na pesa na bonjour ono bango nyonso tiba beta na stade biso ni pesa bango sentiment bino banani biso wa ko pesa bango sentiment beta na stade moni ngeti na stade ya ba concurrence te fali pesa la ka bongo etonda na de tondisa plus de télé bisoté total EP a tout sur le roi biso gola ba otala ba ba pe na ba gola pesi ba mo de partout so bazali biso ba gola to zali kapé ya nyoso ba gola ada kapé ya nyoso pardon warrior on dit que faire égale tondisa stade jamais na roni mongote jamais so ba zangi ezo sa que faire égale tondisa stade na bien moye ba kinyo o mona nse mobimba ndabo ya fali andoki mama zata la place zangata yo so boyi falenga na bengo ndoki la faire mama ça la faire a fiérité ya mboka na biso partout dans le monde bata la fali mutu miso ya Congo te mais ayoka musique ya Congo à travers la fali mama fali do faut que nous pesa mode partout zali ve au me pena on comprend la moi mkesi masuko ndebino bovanda kana kapela boluka bosala couple bino musique livre mais bête parce que mikolo album on se confie on dans this album les gens dans des matchs à JB zali album mais na ba terrasse on les a musique livre bête maman ko ça va kapela c'est tous les couleurs dans la donc on a secteur na bino ça bon on lui bien mais d'après moi attends mutu batu so ba hôtel nga ba yebi ke fali kaka bagarde du cœur bagarde du cœur nyoso zo beta monde nyoso nyoso bande match les gens de wote na kapela de okangote na kapela nga beti bisa na kapela na okina ngote wana yo kangote na ceux qui font là ya bien so beta bizarre na ebité ye ko ta vanda na ebité ata concert ya riche we fait moi qui na mona ete bon afonetique ya munoko mama
na concert na zala mama pe na zala na vivant la mise ba vidéo que déjà chomo na ko la pour moni ah maman biso na belle partout dans le monde comment va fali bon de telle affaire ça tourne ici ya lukanga ça tourne ici lukanga. Bonne chance à l'artiste et musicien Frère Ego la pour le 24 juin à Stade des Martyrs et puis la bonne chance sur la Frère Ego la pour le festival ya Femia quand il y a baki le vraiment système quand micro baladeur ne peut pas appeler sa point de vue par rapport à la nomination il y a Frère Ego la na Femia et puis par rapport il y a concert il y a Frère Ego là on cause le 24 juin à Stade des Martyrs. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Comment nani? Mohamed dans la sauce. Soso Pembe, Gaulois. Impression na yo na ndenge Frère Ego la za nominé na festival loko Femia ezali komona esika papa wemba kufaka na Côte d'Ivoire ba salfonde ba organiser ngo automatique système donc Frère Ego la se produit kuna obeta kuna sentiment na yo ezani mais nenga na sentiment na liboso neto na to beta concert na stade on comprend ba biso ya le 24 to bomate on comprend ba za tembe ba ta ba ko bomate ba wana ba bomeba mais beta ba concert ne bomisa batu ba biso to bomate mais to seku sa batu ne na ndule on comprend ndule ne veut vendre na pas et pas venir faire Ego là on comprend juste des nuances dans ce na yo ka na yo ka ba char de poule tele manga fort bandeko mosusu badi Frère Ego la zobeta mate aya mwa bizorbi ana ezoyoka yango te ka fali na fali okende bozonga fali mais wana lukuta comprend aloba ne ka bongo andima te papeli fanene muto ebeta mais ebi na matina TikTok ya lo ebeta te iseka ebi nete comprend a éviter message nous ko lancer na ba Gaulois o bazolanda na moment oyo bon message na ngal boso don le 24 42 o azala tembe ba la bibeme na ba ko la lisa promotion zate na mona ta banderole mon côté panneau mon côté il a fallu to mona ba panneau par ci par là mais biso ene ndule biso polémique te mais ndule ne koloba ndule ne aka pa meranga yango wana ndule ne koloba na zone so pas ndeko Gaulois mususu papa donc depuis na bandi ko tambola wanga na Olivier Lowango na Dani Chimanga comment la panneau mon côté banderole mon côté ils ont prouvé biso que Frère Ego la bête à les 24 sur la même la mabélé la biso to sala de banderole la mabélé la biso tant que to za ba Gaulois to sala de banderole mataki déjà pour la Frère Ego là to soutenir comme musicien la biso talaka meilleur artiste ya mboko yenem dans la longola soni na mboka o mais bandeko basala na nanya na kapela na ba terrasse babi musique ya ezobeta maka ezala musique ya fali Frère Ego le côté jibem pia na bande de match ezokana te les gens spero commenter babi fali na fali ka formi cette formi le kuta nyoso wana eza le kuta formi cette beta makasi ba ki fuele le beta ba royaume kunga banzemo belé et beta Frère Ego là ceux qui t'aiment tout qui na ba wana top secret oyo kaka soka batika nzembu ka faire au moins ba telemi okopana mama ba awa nyoso ba beta ba nzembu mafere banzembu mafere beta mama kasi wala bilobela kaka talaka ba mboyo baza ba twa biloba loba na sur le marché ba makasi te papa pona lelo to suki no wana ba mbote na ba nyonso balingaka na pesi moi sina ngai Claudine Makese mote mwana na nga Michel mote mama na ngai Ngongolo Antine na bandeko na ngai nyonso na pesi ba mote bani merci beaucoup. Voilà donc je crois très chers internautes boyoki point de vue à moko par rapport à artiste et musicien Frère Ego là donc on donne avec un système à micro baladeur to yambika ba Gaulois te ba warrior peut intervenir qui pour l'artiste et musicien Frère Ego là ba msu ba bi Frère Ego là Anthony sa stade ba msu ba faire Anthony sa stade à Buka msu ba bi toujours en le 24 juin Frère Ego là se kuisane bato abi ya bango ezate ke bato bakufa loko ya bato ya bande comme sunde bato bakufa au contraire, il y a bango batunde bakose quoi. Donc ça ne sert à rien. Il y a aussi la comparaison. Fallait attendre ce stade. Au Frère Ego la attendre ça te. Topé ça ne Frère Ego la vraiment ba chance. Topé ça est chance. Il y a qu'automne ça stade de Martyrs. Concert on a payé le cabien. Ba Gaulois et là au moins la zone bien ma toy ba Gaulois boza ya kola là jusqu'à la promotion malheureuse ça maté. Promotion malheureuse ça maté pourquoi?
Normalement, quand tu es c'est que faire rigolo à bête le 24 juin. Banderolement, tu es c'est que faire rigolo à bête le 24 juin. Yobo père Jésus de nuances aux œuvres mais à Kolala. Alors que ma golo baza prêt pour la affronter le stade des martyrs, baza prêt pour la affronter ba warrior le 24 juin au stade des martyrs. Et puis coup de chapeau à l'artiste parce que cette fois-ci l'artiste fait rigolo a osé faire rigolo a nominé la féminin en Côte d'Ivoire. Coup de chapeau na fait rigolo, coup de chapeau na Alèche. Donc bah ça vraiment fierté Yamboka biso Congo donc musique et c'est en Léboé, musique et c'est en artiste Samson bah ça a nominé dans le festival Yaminene. Donc très chers internautes. Bisonyo soto linga ka faire gola, bisonyo soto linga fali tupa, bisonyo soto linga Koffi Olomide, bisonyo soto linga Jibem Pio la papa chéri, tous attend à consommer l'album na bango, l'album na bango ça déjà dans marché de disques je crois boyo qui va prendre de vieux bandeko, bandeko msu babio nani ba album ezobeta ma ala capella, ezaka album ya nani ya fali tupa formule 7, babio bizorbi, bazo kangwata ate, babio bande match ezo kanate, les gens de Koffi Olomide ezo bande ko pa bote kaka ba discothèque ba DJ bo ça peut moins fort hein bo be taper album ba artiste musique depuis ça c'est pas congolais à un moment les gens de ça bien moi bande match ça bien moi héritier pas ça bientôt sous kaka un artiste musicien mon côté ah donc to comme vraiment à souka émission na biso la possible merci na bino nyonso bolanda kingai Sylvie Bahati bino nyonso on a bo s'abonner na chaîne au moment yango ya ko s'abonner soki pe olinga ngai en tout cas aimer ba vidéo na biso partager et que ça vraiment vrai bien pour na le longa la bino to suki awa ba gladiateur tout ba golois tout rendez-vous ezaka moko le 24 juin à stade de Martina artiste na bino faire rigolo Jésus de nuances et puis bonne chance à faire rigolo pour le festival ya féminin la Côte d'Ivoire. Ah ça fait pardon. Bon ça fait rigolo mambo ça papa Mbate. Pardon. Concert les capitaux comme ramio sur les cas bien festival les cas bien. Ba golois ba warrior ba spiritas ba confiance fil. Bambote na bino yango wana ngana bino tokuta nsu na mikolo ezali koya pona nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire MJ Télévision bonne santé toujours MJ TV Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazabata vraiment bon s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazabata MJ TV Sambara Goli Mazabata Mami wanza Yoga Mami wanza Dani Timanga vrai non ko vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous